Na tableau oyo nde tobandaki koloba papa chéri chérin aza ko illustrer histoire ya parcours ya démocratie na République démocratique du Congo. Na ebandeli na yango ti na ndenge tokomi lelo oyo démocratie eza eloko ebanda à partir ya mbuta mutu Tshisekedi te. Démocratie eza concept moko avant o ba peuple azwaka pouvoir na boka mpe démocratie ezalaki mais na tamoko démocratie ekufaki. Tant démocratie ekufaki to yebi bien na règne ya maréchal Mobutu dictature ezalaki mais na kati wana ezalaki na mutu moko azalaki pion ya makasi ya mbuta mutu Mobutu Sese Seko amonaki ke système wana ya koboya pouvoir ezonga na population ya ko changer yango eza malamu te nde mbuta mutu Tshisekedi wana asalaki abandaki ko banda mouvement na ye yango moni aza na ebandeli awa. Vous comprenez? C'est que tant qu'il y a bandi mouvement na yewana, abandaki mouvement na ye na ya ko sala parti moko pona ko réclamer ba droits sociaux, parti en commun na weza IDPS awa. Vous mona? C'est que yo objectif ya mbuta mutu Tshisekedi ezalaki juste ya ko sala réclamation ya ba droits sociaux. Population azalaki na ba besoin na yo ezalaki bafoué. Yango moni papa mbuta mutu chéri chérin a préféré ko illustrer yango awa. Bisika o tuzomona awa. Vous mona? Alors voilà. Bon, yango moni aza ko illustrer yango awa. Alors mbuta mutu Tshisekedi wa Mulumba tanga saki lutte na ye azwaki asubisaki toroba la colère ya chef de l'état en place o azaki na kati wana azaki kanda mingi. Mutu Sese Seko ekutaki bakangaki yango moni yango papa chéri chérin atie awa incarcération bakangaye plusieurs fois. Ozomona siko mena kati ya lutte na ye ayeko bota mwana moko komo na ye Fachi Félix Tshisekedi yeyo. Mais Félix Tshisekedi aza étoile no moni papa chéri chéri a préféré côté eza a parce que comme mokonzi ezali destin soki nzamba akanyo comme mokonzi okoma eza étoile nde ya tiango a mais siko po président o aza présent en place lelo Tshisekedi wa nani Félix Tshisekedi a comme président abandaki nanu lutte na ye awa na association na kati ya UDPS pour assurer na papa na ye mais ezalaki na accord moko basalaki yango awa accord wana elekaki à partir ya Nairobi kuna oyo ye na mbuta mutu Vital Kamerhe basalaki accord ange utaki parce que balongwaki na camp moko ya accord ya o esalamaki côté kuna nde esalamaki accord yango omoni papa chéri chéri puisque assistaki ande kota ba information à peu près qui a illustré accord wana awa omoni mais lutte oyoyo papa Tshisekedi asalaki ezalaki juste pour restaurer Congo yango moni mboka na biso Congo papa chéri chéri a préféré ko représenter na vélo ozomona vélo parce que eza machine pouvoir eza machine les autres tourner moni a préféré ezala na vélo yango na vélo bezo tambola isusu te no moni mbuta mutu papa chéri chéri atie nani Tshisekedi wa Mulumba na nini na déboulonnage doit veut dire azo meka ko bongisa vélo wana veut dire dictature et vandi vélo moyen tambo mala mezate. Bon, na kati ya lutte de te expliquer ki awa Fachi abotami tanga botami azui pouvoir aza 5e président ndo moni papa chéri chéri a préféré ko tia chiffre 5 awa en même temps aza 5e ya famille na bango pe ezali pe awa lisusu et rapidement aussi ils appellent awa moni oyo tango azui pouvoir population aza ko senga ye besoin ya population base moni population senga ye a résoudre le problème no moni papa chéri chéri atiango awa na suka kuna ezali eloko to bengi respect ya constitution donc veut dire installation ya état de droit donc rapidement ezali eloko yo papa chéri chéri illustré na moment wana ezali yango wana donc c'est un peu ça.